Et dit nos images. El King. El Rey. Si. Et puis la Nelly. La Kayo. Et Dino. Yosa fin. Mutaliki azate. Oza suka. Deboulou zanga suka. Mokapo soa. Kende. Donc yoleki. Fin. Une image de Motazo Panja Sangoya Paris, partout. Une image Panja Sangoya RDC, Panja Sangoya Congo, Kinshasa. Merci. Baïnyoso. Voilà, Narabiso na chaîne Nabiso ya Panja Sangoya Congo. Na tilibino photo wana et tout aux nouvelles. Il n'y a même pas 10 minutes. Nouvelle, il y a notre artiste Dadi Dikambala. Atiki biso tout au coup d'Apollo, il y a même pas 2 mois. Dadi Dikambala à l'Andi sous. Ils ont participé mawa. En tout cas, na olingala bengana no mois ba président Jean Molayi. Ah mais kopé sabiso na no mois. Après ça no mois muke ba précision parce que le coup la responsable na bango na mboka ya poto. Et vous allez malamu mingi to bengaye pour amekala nkota sabiso ndenge nini ndikodadi asili kotika biso yango na so kana numéro na ye pona meko bengaye vraiment ils a participé mawa ils a pena participé mawa artiste bazolanda na boye tu éviter so ça pena nini vraiment nazo meka kuluka numéro ya président Molayi. Allô? Allô, bonjour Kinomaleko. Ouais, ça va. Nazo salam live, hein? Nazo salam live. Ouais. Nazo ba nouvelle par rapport à nouvelle toujours nawa. Que Dadi Dikambala tiki biso. Ouais. Suite à mon malade, donc voilà. Bon, ça fait mal quoi, ça fait mal donc ça la passe parce que les gars maman toujours combien de fois. Nashiko, un mois na pour nous donc différence c'est daté un mois à pas donc décembre. Le gars moi janvier me to février donc un mois na différence. Si. Donc tu un mois. Tu kuna shiko ya pas longtemps, il y a décembre, décembre donc ça fait mal les dino donc. Si. Et ça passe ma casse, na éviter ma kamongo mu pepango zo utawa pina zo baté, batlo mutlo Dadi Kitambala boy donc. Et akika donc. Voilà. Ezaka suka santé ka des arros déranger ka wana donc mimi na kufa. En tout cas santé kaka oui santé mimi na kufa. Santé kaka na suka ngo à côté de l'intervention pour maboka yaki wana pour na hôpital mais obiga nzambe soki muka décida que abena mulimo na beni mulimo na ya mais abandaki traitement pota kine na Saint-Joseph oui abandaki ne ba traitement na ende za na kaka bon to ebiti soki komaki makasi na nzoto so yaki déjà soki je kotaki makasi to ebiti ezaki nini poison. Non, ils ont poisonné. Ils ont dit que maladie qui a bakati kani balade bakati la poumon ba maladie kani na bakati kala bakati nsuka mukuna. Oui. Bon, na bivuma ne ba terme na ngoto ne ba na terme médical ba benga ngo mais. Kaka la bakati na bakati na bumuka kana bakati kuna donc. O maladie so lié pe mingi. Si. Et puis surtout ba mo hôpital minene pour les autres moi tapo ko hôpital ndenge ya nini wana bon monsieur la comment accumuler bon. Si le gars pe biso le gars pe analyse parce que avec l'hôpital là il y a ba mikemi la ba cité mais avant comme place c'est Saint-Joseph wana alors là monsieur
et au moins soki côté makasi boti ba couche atuka ko même hôpital mon do stock déjà déjà et comme trop tard comme déjà passe si comme trop tard c'est une conception nga quoi oui c'est une conception nga banda malade tout mona tout kunyu comme tout mona ninga to be tout mona ne ba photo ba tout mona mtika ba émission donc nani aide bande ko ya pas comme na hôpital wa Saint-Joseph donc pour nanga déjà ezaki déjà moi total j'ai côté déjà ma casse pour nanga pour nanga quoi pour na yo si so que bandaki bongo ne bande ne dès le début soit qu'il n'est pas peut-être bana ba ta on a rapidité voilà on peut quand même monsieur belé ou soit sur va déplacer qui aime soit va fouiller peut-être et on ça bien on va détecter rapide pas si bande comme on a quoi ezaka pasi mingi vraiment nayebi lo tokoloba te nauti kozwaka nouvelle yango ya même pas 30 minutes nde na bino ameka kozwa barenseignement mpo na bino moko baningani ya lisano kwa donc yango nazobenga président molai ngai mpe nalalaki kana ezalaka kaka bave joni nsaka ndenge tosololaka bengi ngakona ndimete na bengi su blaise kaka butu awa blaise pabenga na benga yo donc ngabi bon na kota na nini bu nata déjà bato badoko yo pena kino donc bato basoboka boka en tout cas non donc ça fait mal dis-nous ça fait mal vraiment donc na makambo ningi zokende tozoyebate mupepango ça d'où vient mupepango ezomuta wapi est-ce que c'est quoi ça pourquoi on se pose des questions donc jusque là on comprend donc ça fait mal donc c'est ça quoi vraiment on a besoin de mingi te po ça la passe pour tolinga suko pe ça information te que sans to vérifier il faut to vérifier avant de faire ça voilà si il faut te vérifier avant donc wa peu de solo a coupi penda auto kufa il y a pas longtemps donc surtout ça a coupi peut-être au président on est à 22h et pour dans comme dans lobby dans pas va 22h pendant ensemble 22h30 bilo mo ndengwa au sangoyi kalami vraiment ezaka pasi mingi yango to panzaka sango po bato ba mingi o ba la mukana tongo ba yeba ke toza susu na ndiko dadite ça pena pas dadi tapi ou la société donc wana pena eza ba base mais eza ya solo donc voilà information uti na source pas emo joni tsakala raka wana mutu na ba jwaka na ye oui ningi batika la mutu na ye pena donc information penza na maboko na ye na monoko na ye quoi voilà. Bon, merci que artiste Kinal Maleko toujours tamingité parce que lobby musala et to vérifier to yamba bandi mususu tata lobby poto meka solo lango nazobenga pe président Jean Mola ina ozo été bon petit bato mingi pe musu baza olala la ebikaka ba nongo vablo yo donc biso ko tsaka trop utile et trop de contact à olala qui met sur le mot les faut la muka donc ouais yango moni ko mona eloko voilà. Merci en tout cas courage tous ensemble au passer ba bonne nuit hein. OK. Merci beaucoup merci pareil. Merci Kinal Maleko. Merci bandeko wana butu kolanda confirmation et pas yimko artiste Kinal Maleko o ba information depuis source ya Johnny Ntakalande abengaki ya Johnny Ntakalande abengi bango a confirmer bango que ntusu kitomina dadi dikambala azali susu na bomo ite vraiment ezaka pasi mingi nde ba artiste ngo ba otika biso o to komina tutaki na mama Mindondo papa Munduri pululu aleki dadi suayo leka ezaka pasi mingi na meka na kolukata ndeko moko susu na meka kobenga ye to meka kosolola mwa moke lisolo yango parce que eza pasi mingi toyebi te pourquoi ezolanda kaka ba artiste comédien surtout tali mingi ezozwa bango mingi ba makambo tozomona oyo ezozwa bango trop na benga nano Laetitia soka koyamba biso et ça la bien
yaza na Kinshasa to me kobenga yana. Allô, bonsoir Boukassa. Bonsoir Edino Boni. Ouais, bien maman, la biso nazo ko tourna c'est hein, naza en direct hein. Ah, aux en direct. Ah. Laetitia Boukassa. Nazo yokayo. Yo mtuza na mboka Congo kuna. Tolito ye banano parce que toujours une nouvelle ya artiste na biso Dadi Kambala atiki biso hein. Oui, ngape na ocho mona ngo na ocho poso na mutu tout à l'heure a ocho confirmer nga ka kusha kufina hôpital Ngalema. Hôpital Ngalema babi nini te Saint-Joseph te. Bon, moi je sais pas nga mutu ocho be nga si quoi est-ce kufina hôpital Ngalema. Kufina hôpital Ngalema. Na moni pe les que tu as en direct. Oui. Ngalema na minute. Oui. Amoni pe na papa na TV et pas douche et pe apparemment chaîne na pe zaki en direct. Ah oui. Donc on est va vous confirmation penda tout ce qui tombe na za suna bo moité. Il a couché. Ah ma trop. Na bengi ka juste pour nous avoir précision parce que au lieu de prendre information ou tout jino ba vérité na source te yango lokola yo za penda na kata Kinshasa yango na ngana yeba na bengi yo. Et pour na yeba penza ke soki eza penza bino pe na kini kuna boza jana nouvelle en OK Dadi Kambala kufi. Oui, toza na ngo eza solo akushi toza na ngo. Ah merci na si toza ka information pa na yo aloko za na mboka Kinshasa kuna. Pour déjà te dit no image. Poto pe bana posa na yo zo umela pe kuna. Na ozo nga kalate. Ah merci maman la biso Laetitia Boukassa. Merci l'information sur le Pesabiso. En tout cas, on est ensemble, hein, maman. Derrière. Courage, Kak. D'accord. On a bien posé comme Tamasano. Ah, merci, Penza, merci. Ah, pas si Kaka. Mais photo la source baliwa parce que et comme on l'a trop, hein. Ah oui, hein. Comme vraiment on a trop nzamba sunga kaka to ebite soza di ya kwa mais nzambe kaka. En tout cas merci Penza na mboka Kinshasa kuna au passer ba bonne nuit hein. Merci beaucoup Edino. Merci, bon à très bientôt. D'accord, de rien. Merci. En tout cas balandino so bolanda biso na chaîne biso Panda Sango Congo Edino Bilengi TV. La uchu obenga oza artiste aza na mboka Congo. Tous à la France, en Congo, a confirmé aussi que ça est vrai. Notre artiste Dadi Kambala a tiki biso. Zara passi, vraiment. Ça passe mingi, passe mingi tout ça nini. Ils ont la motonio sommet. Ils ont peso qui ne peut n'enga mabe makasi. Yango na tala na benga nani po. Tout ce qui s'en a biso. Nabenga sko ata fan moko comme ça tout ce qui ça m'a sonné parce que information toi qui n'a besoin toujours déjà si on a me ko ata fan moko to solo là na moi vite fait comme ça toi ba pourquoi artiste na biso bazo kende kaka boyi nso luka ndiko moko wa na ko benga pe c'est moi d'image azabongo moko réalisateur wa réaliser ipe na benga c'est moi d'image dembo we mona zuete 5 étoiles de l'eau valali pour la musalobi Gisèle Umba pe la moneni zalali na mi ko benga c'est moi d'image comme ça to mika ko solo la momuke wa puis c'est moi d'image. C'est moi la mouni nazo mona été na benga mama Clarisse. C'est moi na yo.